peuple pour na peuple info lingala mbote na bino nyo subozu occasion kolanda basango na biso na esengo soto fungola yango pour na hotel Sabino Ndenge le 15 mars déjà ba honorable député na ba sénateur ba kozongela nzela ya palais du peuple pour la session parlementaire il y a mois de mars et loko nini tokoki kozela par rapport à la situation politique ya mboka héritier mapindemi ameki mwa moke kopesa biano. Samedi 15 mars 2025, honorable sénateur et députés nationaux retrouver chemin ya hémicycle na palais du peuple et kozala pour na ouverture ya session ordinaire ya Assemblée nationale pe ya Sénat session oyo et kozala bongo marqué mingi na ba question brûlante ya l'air oyo ezali mingi situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo et longona occupation ya armée rwandaise ba ville ya Goma pe Bukavu pe ba initiative ya ba interpellation et belé ba membre ya gouvernement et kozala bongo inscrite na ordre du jour ndenge maloba ezali kotalisama na ba couloir ya chambre basse pe chambre haute ya parlement boye ombre ya ba guerre entre acteurs politiques et belé ezali pe komonana oyo mingi bazalaki na ba vacances parlementaires pe tango bakozonga et kosenga bayebana ko se régler ba compte entre bango na ndenge makambo ezali kotambola pe etambolaki pendant ba vacances parlementaires bosimba ke session ya mois de mars oyo ezali kofungwama pendant que ba consultation ya classe politique ezali pe annoncé pour la formation ya gouvernement d'union nationale oyo ezali ki prôné et pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na répondre vivement à la désidérata ya population ba défi et belé d'ordre social yango pe et kozala objet ya ba discussion pendant session ordinaire oyo pour na rappeler bino Sénat lokola Assemblée nationale bango ba clôturaki le 13 février et outi koleka ba session extraordinaire na bango pour na proposer et pas ya chef de l'état plan ya sortie ya crise sécuritaire boye primaire na yango ya ba proposition ezalaki réservé et pas ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable députés nationaux et provinciaux ba commune Souka ya ba vacances parlementaires na bango ya mois de décembre kasi constat ezalaki nini na terrain par rapport ya présence na bango bona na réflexion oyo info lingala asale bilo na nzela ya grâce po bape héritier mapindemi. Depuis mois de décembre 2024, pour les honorables députés provinciaux et les députés nationaux de la République démocratique du Congo, bakenda qui n'a pas vacances parlementaires na bango il y a mois de décembre, c'est-à-dire le 15 décembre pour les députés nationaux et le 30 décembre pour les députés provinciaux. Pendant 3 mois, ndenge mobeko ezali kotalisa bazalaka na ba vacances parlementaires, occasion ezalaka pona bango pona kokita na ba base na bango respective bayeba ko expliquer na ba base et loko nini bango balobaki pendant 3 mois na Assemblée nationale topé na ba Assemblée provinciale afin que population oyo avotaki pe apesaki bango mandat bayeba na kozala bien informé par rapport ya mosala ndenge ezali kosalema. Nyonso wana ezalaka pe occasion pour na ba honorable député baye ba désidérateur ba base na bango ba problème to ba préoccupation na bango pasi oyo ezali kokomela bango afin que tango bakozongela nzela ya misala baye bana kopesa rapport parlementaire na bango ya ba vacances ndenge mobeko ezali koloba kasi depuis le 15 décembre ba députés nationaux pe le 30 décembre ba députés provinciaux bazwaki ba vacances parlementaires na bango ndakisa tokoki kopesa exemple kaka na ville ya Kinshasa to éviter combien de députés provinciaux oyo bakitaki na ba base na bango po na kopesa compte rendu et pa ya population oyo avotaki bango pambate ba reporter ya info lingala journal ya peuple pour na peuple batambolaki na ba différentes communes ya ville ya Kinshasa bazwaki ba plainte ya population ezali kotalisa ke ba honorable député bazalaka vraiment na bizaleli ya kokita na ba base na bango te po na kopesa bango rapport ya mosala basalaki pe kozwa ba préoccupation na bango par rapport ya vie oyo bango bazali komene nzokande population oyo avotaki bino azape na bosenga ya koyeba pe kozala bien informé surtout tango oyo mboka eza na guerre mboka oyo eza na yiki na minute oyo ekosenga balobeli ya pepe bayeba na ko expliquer population malamu eloko nini ezali koleka na mboka pe eloko nini bango basalaki na niveau ya Assemblée nationale pe ba Assemblée provinciale kasi ezalaka vraiment ndenge wana te mwa muke oyo bakitaka na ba base longonia kasi ebele na tango ya 3 mois ya vacances bakendaka na bango na mikili ya poto bakei kopema
tango bakozonga 3 mois après baye kaka na ba rapport ya kala oyo bazalaka na yango. Par exemple na ba commune ebele ya ville ya Kinshasa situation eyebani ezalaka kaka moko. Okomona ndakisa na Kimbanseke tokolobela likambo etali ba érosion, likambo ya mai, likambo ya courant, pe likambo ya insécurité. Okomona ba député bazali ko reproduire kaka ba même rapport pona kopesa na niveau ya assemblée pe kotalisa eloko nini ezali koleka. Nzokande a part wana ekoki pe kozana makambo mosusu oyo population azana yango, ekoki pe kozana ba information mosusu oyo population asengeli ayeba kasi ezali boete ba honorable député bokanisaka base oyo apesa kibino mandat, bokanisaka base oyo avota kibino pona kozonga katango nyonso lokola bavota kibino bozali kozela tango bokosilisa 4 années tokomi na 5e année na suka na yango bokomi kosala ba assemblée ya kozonga na base pamba te boyebi ke na 2028 l'élection ekosalema lisusu pona kosenga lisusu bavoya ya population bayeba na kovote bino nzokande bozali kose comporter lokola bandeke ezali malamu te population alingi tango nyonso bozalaka pene na ye bopesa ye ba vraie information ya mosala ezali kosalema pe bino boyoka eloko nini ye azali na yango boyende ekozala malamu bokotambola na ndenge ya malamu elongo na population oyo avotaki bino soki te ezali mabe bokangama na base bokima bango te. Na séjour na ye kuna na Israël, le professeur Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale à Solola qui na président ya agence israélienne de développement Machav agence oyo boyebake yango indépendaka na ministère israélien de ya ba affaires étrangères héritier mapindemi apesi bino ba détail. Na séjour na ye na ville sainte ya Jérusalem kuna na Israël, président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe abetaki masolo na Inanit Koltai oyo azali président ya agence israélienne ya développement Machav agence oyo indépendaka na ministère israélien ya ba affaires étrangères masolo oyo etournaki mingi autour ya ba possibilité ya coopération bilatérale entre bamboka mibale mingi penza na matière ya développement pe na secteur agricole pe renforcement ya ba capacité. Machav ezali organisation moko responsable pona oyo etali conception ya coordination ya mise en œuvre ba programme ya développement pe ya coopération internationale ya Israël na nzela ya mokili mobimba en particulier pe na ba pays en développement na nzela ya présentation moko directrice ya Machab atalisaki na délégation congolaise expertise ya agence israélienne oyo ya développement oyo ezwami na bamboka ebele na ba domaine mingi po na kokolisa République démocratique du Congo na nzela ya développement accent etamaki mingi na agriculture oyo ezali ko renfermer 50% ya exploitation israélienne. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement atalisi ke domaine oyo ezali très intéressant pour na RDC na nzela ya expertise israélienne bakoki kotombo la potentialité agricole na bango na 80 millions ya ba terre arable puis 40 millions ya ba terre irrigable pour na kosepela na oyo esalemi exploit kuna na Israël na matière ya agriculture bosimba ke président ya Assemblée nationale elongo na délégation oyo ba accompagnaki ye bazalaki invité na institut volcanique institut israélien ya ba étude ya plantes boye yango ezali ko dépendre na ministère ya agriculture pe souveraineté alimentaire. Institut Oyo ezali bongo na pointe ya ba science na ba recherche pe ya développement ya ba culture agricole diverses pe ba haute qualité ya haut rendement ezali grâce na ba étude Oyo ezalaki mené na institut yango de Israël à atteindre autosuffisance alimentaire na ko créer ka ba plantation ya ndenge na ndenge na 4 coins ya mboka na bango alors que ezali bongo mboka moko désertique. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe akumisi exploit oyo na matière agricole pe atalisi besoin ya ba scientifique ya République démocratique du Congo bazala former un institut oyo ya ba scientifique israélien pour na koya ko renforcer ba capacité scientifique ya République démocratique du Congo na ba centre belé ya ba recherche agricole na République démocratique du Congo yango ekoki ko tombola na cadre ya renforcement ya coopération bilatérale entre bamboka mibale. Domaine mususu ya makasi ya expertise israélienne ezali bongo domaine ya technologie na centre ba pair pour la paix na Tel Aviv. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement
a visité qui centre d'exposition il y a haute technologie et pas wapi bazali exposé ba invention scientifique israélien yango ezali kuevre mingi na ba grande société internationale il y a haute technologie centre oyo ezala qui créé na 1996 et pas il y a ancien premier ministre et ancien président ya Israël Shimon Peres prix Nobel il y a paix il y a heureuse mémoire. Opération Ndobo ekimisi bakuluna na ba quartier ebelende na tina wana la police na bokambemi ya commissaire provincial le général Blaise Kilimbalimba batiaki maboko na quelques kuluna oyo bakimaki na quartier Kimbara kuna na Malweka na commune ya Ngalema. Dans le 10 mars, lundi 10 mars 2025. Nous avons présenté monsieur Oyo. Dernièrement, tout ça qui opération Ndobo. Nde bakimaki po secteur na bango ne secteur tout ça qui opération. Mais tout ça qui bangote. Lokola nzamba la raté ndenge mokile mesana ko robakesata na iba embetu tala lelo oyo tozu bango ndesko na ngambu ya Ngalema et précisément na bakimbara na basanga mama na Malweka au fait fond nde ba place ba ene ko batama nde tozu bango ye komo na ye Feli Mubenga babenga ki alias Lifelo donc kirina ye yango wana ye azamwana avandi na DGC landa yo monsieur Di Maria Grand Jogo donc ye azana mbangu a bokola nde 6 personnes bokozwa été foka nzambe na CD donc Di Maria tala tina mupende on remarqué que azana ba caché presque partout tina loboko ye avandi na Kasongolunda wapi wana na pene mais to tiko zoye na Kimbara nyonso wana fuiti opération Ndobo esalamaki na secteur wana nde bakimeli na mupanzo ba plaignant bazali o ba recharger ye avandaka na finda côté vraiment opération esalamaki azamo na finda mais toke kokangela ye na Kimbara Steven Liboko Lubamba Glody alias D Black yebe azamo na quartier Manenga. Imaginez na Manenga mais toti kozwaye na Kimbara azwami na Kimbara bango nyonso baza bato bakimaki opération Ndobo we salamaki dernièrement nde baumbaki bake kobatamela kuna vanda ote aza muke abimi mineur liboso na biso na kati opération azaka mineur te voilà bana oyo nzambe a livré lelo na maboko ya l'État nde tolingaki bozwa bango ba plaignant bazali ba victime bazali bazosamisa bango simatoti na bango aki les droits biso lokola tolingi kimia za na quartier mais baba ni quartier ya na kimia tende ba kimi bake ko vanda na Kimbara na quartier Malweka mais soki ba na village ba sema sana butu ba botol ba téléphone ba zoxi batu après ba zongi place ba vandaka moi mobimba o mona bango te bango ba kaka butu ba sala opération et puis ba longwe mais naza victime naza na maison na débrouillaka ya play bazwa ki 7G na 4 TV. La religion Bosimba Keba Mama ya paroisse catholique Sainte Trinité. Il y a des bonhommes na commune ya Matete, basa toujours engagé na ba prière ya makasi po na kimia na Est République démocratique du Congo talati na ba bengisi ba mama nyonso ba ya ko participer na prière monene oyo ba ko sale mabongo mokolo ya vendredi 14 mars na palais du peuple oyo ba ko bondela po na mboka boso bango na micro ya Christian Kiangebeni. Toba Maman Sainte Trinité, toko senga nzambe merci. Apesi biso pema, toza na mois de mars. Bitem principal biso il faut moi si azana kati ya makambo nyonso. Yango pe biso ba Maman Sainte Trinité, tolobi totikali simate. Tozui objectif na biso na ndenge mbela papa cardinal alobi biso banso le 14 totika la simate toza na palais du peuple pona ko sambela pona bandeko na biso o bazana este pena ba province nyonso ya Congo mobimba pona journée wana de 8h à 12h topesa ngona nzambe pona nzambe moko alobi ba o nyonso bataleli ye akobalosela bango mokongo te yango biso ba Maman Sainte Trinité tokotika la simate bomoni na este ndenge eza bako violer ba mama
bakoyeba esika kokende te, bakoyeba esika kolala te, baza na biloko ya kolia te, baza na eloko te. Yango biso ba mama Sainte Trinité tolobi tokokontribue mpona basomba ta mai ya pamba. Mpona Nzambe ye moko alobi baoyo nyonso bataleli ye akobalosela bango mokongo te. Tolingi kimia ekota na mboka Congo. Ba mama nde baza ba victime ya bitumba. Tosambela mpona bakonzi ya mboka na biso, mpona président de la République, gouvernement mobimba. Nzambe apesa bango bwanya na boyambi. Bakozwa ba résolution ya bien oyo kozala efficace pour ne permettre kimia ekota na mboka na biso. Yango biso ba mama Sainte Trinité toko contribuer pour na baso mata mai. Na couleur enseignement basengeli koyeba ke ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bango pe ba fêtaki le 8 mars journée internationale ya ba droit ya basi na ndenge na bango kuna na siège ya école oyo ezwami na commune ya Kisanso la Dilandu. Hérité Mapine bazaki kuna na compte ya info Lingala. Ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ba kendaki visite na ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba mingi penza ya coupe couture pambate ba madame na bango ba tangisaki bango likambo eteli bato oyo bazali kolatisa biso c'est-à-dire ba couturier topé ba couturière lokola na complexe scolaire Mama Pemba et loko ya kosamba ezalaka te kimona meso na ba atelier moderne oyo ezwami kuna ba élève ya maternelle et longola ba madame na bango ba kendaki sur place pona ko palper du doigt kotala pe komona kimona meso biloko nyonso bango batangaki bayeba na komona yango ba machine ya ndenge na ndenge batalaki pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa ke likambo etali théorie na complexe scolaire Mama Pemba esukaka kaka na pratique nyonso elekaki vraiment kitoko ba élève nyonso ya maternelle bamonaki biloko oyo batangisaki bango na micro ya Info Lingala journal ya peuple moko ba madame alobi lelo tozaki na classe promenade totangisaki bana le métier qui nous habille yango lelo tokendaki na télé o mokonzi na biso atongela biso bana bamona totangisi bango les sortes de machines donc vraiment ba couturier baza ba sorte de machine ebele baza na machine à surfilage, machine à broderie, machine à main, machine à pédale, machine à sac, tout ça na ba sorte ya ba fer. Tout ça na fer à vapeur, ba ciseaux électriques, ma machine électrique oyo fonctionnera à travers ya courant. Tout ça peut la kisi bango pe lisusu ba utile oyo couturier akoki ko salela parce que ba couturier bazana ba utile na bango belé. Oyo to mona ki kunya ngo to lakisa ki na bana to sitela ki bango. To za na mettre ruban, to za na ciseaux, to za na aiguille, toza na fil pe toza bazar susu na ba tisi na bango baza kaka na sorte moko ti tisi mais baza na ba tisi na bango ebele yango to laksaki na bana pe ba mataki likolo ya machine pe ba vandi pe likolo machine ba pédaler o singana ki basala basali vraiment na pesi ba nyoso ba compagnie ki biso na pesi bango merci donc na pesi lisusu fu mwa banga moyo papa Néron double brassard merci na télé oyo atongela biso parce que biso en école nous sommes tozanga ke lokote soko tangisi na bana bokende na télé bana pe ba moni pe ba sali pe pratique na bango na pese merci surtout na makambo azali ko sala biso na école merci nzamba pambola ye apese encore sous ba initiation ya malamu je vous remercie ba atelier ya coupe couture ba atelier moderne ya boye okomona yango wapi soki na complexe scolaire Mama Pemba te école ya fondation Nerombungu école kaka moko ezali ko sala fierté na ville ya Kinshasa awa ba élèves bazali bien encadré bazali bien formé pratique et longona théorie nyonso ezali ko marcher ensemble merci honorable Nerombungu na ba initiative na yo bana bazali ko za formation moko ya qualité. Population afandi na avenir révolution la commune ya Selembao ba commissaire na bango ka niveau principal esika na bango ya kobwaka bosoto.
Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa ba komisa caniveau principal oyo ememaka ba mai pona kobwaka na ba rivière ba komisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge ba bwaka yango kaka na caniveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko Mbao me batondisi tracé tondi ba secteur ba ya ochaka na butu bele batondisi tracé mabe ko balungu na ba salité o tracé za la bien komine za la ba salité to yeba te mais to mona ka ba salité soki ba maezo ya na ba fulu pe kuna na wengi yake bele awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na caniveau te pamba te caniveau oyo esalemaki pona mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka pona bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao olinga kolata sapota qualité place eza moko na 7e rue limité et pas ya papa griffe héritier mapindemi igantinge pasi na ngai eutako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAB epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fatou Béton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure le go bolite loko la ilk oye na dimina loko le moro na dimina loko le moro ata eza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali moko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino saper d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde ekotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Tu vas peser pour ta qualité qui peut acheter aux alamukolo tout le monde a bien nos sobosengeli comme la yango Nathalie Kaila.
merci. Yabouine, banane nyonso baza kolinga. À la prochaine. Vous allez quoi, mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Tokomi na tango oyo to proposa kabino provision météorologique oyo bandeko ya Metelsat basaleli biso pona koyeba ndenge nini journée ya jeudi 13 mars ekozala. Souka journal peuple na peuple et peuple na zana esengo makasa ko présenter les bino yango soki bo apprécier yango bo pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo a kumbela ki bongo édition papa zaki assister et pas ya grâce pour banasima caméra tozala ki bongo na Igong Tingi montage sima maki na Christian Kiangebe ni journal peuple na peuple zaka supervisé et pas ya héritier mapine mi coordonné et pas ya Stéphane Skande bande ko boti kala malam au revoir.